Capage TV. Capage TV. Mais la concurrence, comme la mission dans la musique, minutes, il y a des warriors, vraiment, on en a marre. Donc, et comme ma bé. Et comme il y a ma bé, n'a pas fait qui peut orienter qui parce que francophonie peut aider au Sungabiso et tout mon appel culture na biso. Tu vois, la polémique c'est vrai que dans le sens positif, ils a bien. Ils a bien parce que tant on va faire et fali liban na ba ça la peine ba tout monde ba compétition on les a bien mais c'est le bien nazolo ba sans le homme na même public ezaki wana to pasteur Moïse Mbi azalaki quand même public mais d'autant maman so to comporter on habité toi ba ba sœur ma frère pas Moïse a changé nabi pas Moïse a changé bilamba wana marka uzim to beta pa marka uzi sa zu guitare. Coup de chapeau on a fallu poupa, coup de chapeau on a fait rigola. Baza ba descendre ba vena biso ba o ba na makambo ba velo tumba ba veloambo ba jibe ba wera. La francophonie ninge et la kisi biso ke ceux qui toute volonté beaucoup de choses vont changer dans peu de temps ba sali biloro nyon surtout ba sali wana stade to ngami eloko beza parce que tout le monde s'est impliqué même Bilongi depuis Zaïre. Même Bilongi. Même Bilongi. Même Bilongi. Té tolignante. Bato bazali comme administrateur ya ba stade wana ya mukili oyo toleka bazali ba compétent batika na mukili oyo toleka. D'après on a monaki mboka etekami bien pour attendre les années ba mindele nde ba yaka pour ba match ba yiba ba téléphone ba matela ba on voit même na ba bis ba yibi bango ngana moni mindele na ponga bi ba filmer baza à l'aise mais tout le monde a vraiment famille papa maman bana ba sangani ba ke stade ba iPhone 13 Pro Max ba 14 côté stade pe bimi zongi bandako. On a côté sécurité. Tala et toi moi mi peut selfie ça là allumer les flashs ma flash peine max. Et peli stade tout monde ba bloquer le kana ba kani wana stade mbamulili. Na mukila kala. Les gars ba bomika stade ba peli ba chombo za telo. Côté communication la biso vraiment ba erreur za qui fait bien. Na revoiler face des erreurs za peine bien. Pour jusqu'à là mutu batte belo nga na mona na fermeture ba ki na ba côté à concert à faire. Ba même pas na pasteur Moïse biso to kola to yoka bitumba ba ali foreman to mona te. Mais to ye francophonie ça une époque na biso bana na biso vraiment batikali pina moi histoire moi boy vandi bona mitu mais délai ba éviter francophonie moi la kisini. Si na papa Fati Béton. OK. Parce que ça quand même on est rwanda qui est ça la mana époque naie et ça lié peu bien et bah qui s'y peut m'embrouiller belé mais la plupart à bateau on dirait to aider des papatés papa au pesa na bolingo mais bateau bazali na cc wana on dirait tous a besoin ya aide penza mingi ya mokondité jour na tchaki makona na kati ya francophonie na bi ezala kaka boiti kelo kwa bapa ya baye sécurité za makasi etika la kaka boy soda moko tesinga c'est que maman to ça sala bien abi oui. Après avoir passé près d'un mois à l'extérieur du pays, Mimi Mouita Ankieta a regagné la capitale congolaise. Le train électoral étant déjà en marche, la candidate députée nationale, retenue comme candidate sur la liste RASOP à la députation nationale circonscription électorale de Funa, a été accueillie à l'aéroport de Njili par sa base. Les militants et militantes du FONUS, parti cher à Olenga Koy, lui ont réservé un accueil très chaleureux. De l'aéroport, la camarade Mimi Mouita Ankieta et toute sa délégation se sont dirigés au siège du FONUS pour une communication en prélude de son installation officielle comme candidate présidente de l'Union fédérale de la Funa. Pour rappel, Mimi Mouita Ankieta est candidate à la députation nationale, également candidate députée provinciale dans la commune de Kasavubu. En tout cas, bolingwa boyena na mona yango te. Na monya yango pa ya ba mama na ngai, na sepeli mingi pona batata na ngai, pona parti na ngai, pona bandeko ya rasop nyoso pona funa nyoso tu na sepeli na ndenge bouti na aéroport président na biso Joseph Olenga Nkoy.
ye azali mutu oyo azosepela kobongisa mboka oyo na nzela ya mabongisi ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Ngai mwana na bino boyebi ngai, tata mwasi boyebi ngai, mama kulutu mama leki boyebi ngai, mama Mimi Muita oye, mama Mimi ya Liswa Bumbu oye, mama Mimi ya Funa oye, mama Mimi ya Simoki Mbango oye. Botala na ba drapeau bomona bakomi nini Rasop bakomi Fonis, donc batambolaka elongo. Joseph Olenga Nkoy soso mboka kombo na ye Joseph Olenga Nkoy na kozongela te asa lobaki yango deja oyo asali ete ye lelo akoma candidate député po ete bandimaki ba aligné ye yango bomoni raison pour laquelle lelo ayena bino mais liboso tozoya awa akobengisa bino subo esusu ebele koleka parce que il faut bino bola accepter solo bolingaka ye tango ozotinda moto azala molobeli na bino c'est que ça veut dire que bopesi ye confiance. Au cours de cette rencontre avec la base, Mimi Muita Nkieta a dit toute sa détermination à apporter sa contribution au redressement du pays. Actualité oblige, la base de la Funa à travers le FONUS et le RASOP, ainsi que la candidate Mimi Muita Nkieta, félicite le chef de l'État pour l'organisation et la réussite totale des 9e Jeux de la francophonie. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te toka bosala Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta sete botala anama bomoi bomondeza bakento eza te ba noir eza te misatu na ya bosona likolo na tingani kana na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours?
Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bonjour chers internautes, bienvenue dans Capache Télévision. Le lot vraiment pour le bel sujet d'actualité et la francophonie autant aussi la dimanche. Pour le bel opéra, bazana m'invité dans bazana tous on a plateau le lot. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter dans à travers le monde. Moi c'est Evelyne Zola. Evelyne Zola, Evelyne Zola, tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Je suis commerçante. Ok. Oui. Et puis Ndeko. Merci beaucoup. On a bien mis la combo ya Constant Mutombo, DSP Soda Mobutu pour les intimes. Ok, DSP Soda Mobutu, c'est que le peuple n'a pas Bilo quoi. C'est un beau désordre, il y a des gars. Vous avez un micro bande de Capache côté déjà bien. Merci d'avoir tout balinga biso mingi. Bon mon a micro ils ont défilé. Papa dit tu as besoin de zoom parce que tout ça zoom na biso YouTube ba tu as besoin de zoom pour le calibrage à son mais quoi la linga son mingi to choqué bino na simba ba micro. Je m'appelle madame Kapachula ya bino moko bolinga mingi. Ça s'appelle la bande ko na loto yebana ale on a des espèces de loto yebana. Oui, Ndeko, comment et puis tu fais quoi dans la vie? Merci beaucoup. Comment on a Rosaire. Je suis acteur, réalisateur et juriste. Ok. Et le merci beaucoup Ndeko. Déjà la présentation c'est moi Obed Yanni, le one tête de la presse. Pour banana c'est na biso liboso pour les francophonie to banana mutamayele na moni to banana mutamayele Rosaire juriste yebena so to kemo bana na ba peu moins noko donc olanda elongité quoi. Oui Rosaire to banana c'est il y a francophonie c'est les dimanches le à mardi. Quelles sont les retombées après francophonie? Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que la RDC bénéficie de la francophonie après francophonie voilà? Bon déjà la RDC et bénéficier na ba infrastructure totikali nango. OK. To monagi na ba année les raki to zalagi na ba par exemple ba salle ya ba judoté to zalagi na terrain à basket té zalagi ra polele bongo. Donc to moni vraiment que ba infrastructure eza penza makasi etikali abiso francophonie esili mais biso totika nango jeunesse congolaise et ko bénéficier nango. Donc on a moneti ba retombé très positif il y a francophonie en voilà. OK. Bon, mon côté négatif. Bon, la négativité, personnellement, na mon yangote. Critique comme tel, bon. Pour être vrai, je n'ai pas été vraiment na Rolande la détail surtout, mais dans l'ensemble, en tout cas, c'était très bien. Et ça, événement, est marqué vraiment époque. Voilà. Petit micro, pas Ndeko Capache. Vous êtes journaliste, vous avez acteur socio-culturel. Francophonie. Les lots déjà mardi. Ici. Après tout ce qui est quelles sont les retombées? La même question, on a retombées.
Ouais. On peut ça nous merci n'a pas Fachi Béton. OK. Parce que ça quand même on est Rwanda qui est ça la mana époque naïe et ça lié peu bien et bah qui s'y peut belé mais la plupart à Batou on dirait to aider des papatés. Papa on peut ça na bolingo mais bateau bazali la CC on dirait tous on a besoin ya aide penza mingi ya mokondité et puis on a PCP merci na ba soda armée na biso surtout moura en tout cas ça nous sala vraiment na essaye ba même jour na tchaki makolo na kati ya francophonie na bi ezala kaka boiti kelo kwa ba pa ya baye sécurité za makasi etika la kaka boy soda moko tesinga c'est que maman to ça musala bien na bi oui bon ça musala bien etika la kaka boy ça ka te ke mu do soka linga ya ndako na ndo ko lo ba bon bongisa kuna tala kuna bongisa te éthique à la bouée, tous à la bouée, et ça la biso bien. Mais avant déjà, parce que petit peuple, bateau belé était babiti dans la francophonie. Oui, bateau belé babiti dans la francophonie. Voilà, côté ma belle en Wezali que bateau belé n'est pas mususu kindi walbaki mutuso so tunyeto c'est comme mususu azoloba mais so total on peut en vrai. Et après na bongo mutuso so tunye francophonie zani nyo so que baboya qui faire ça l'ouverture babo il fallait clôturer. Normalement to c'est kaka muze kindi mais à communiquer maman mususu so que ne ba mindele ba Hollanda. Na tala qui intervention ya mami il a commenté tango faire nga kota on dirait kindi ngwaza qui représenter bilamba na e voilà on a mundela azo yebaye déjà faut ça attention ceux qui montent monde la ciblé c'est qu'il y a un monde nyoso pe mutu ana oloba il faut chamato yoyoka as un communicateur il fallait pas utiliser dans le bon mais en tout cas côté communication la biso vraiment ba erreur za qui fait bien na la revoiler face des erreurs za peine bien pour jusqu'à là mutu batte belo nga na mona na fermeture ba ki na encore côté à concert à faire ba même pas na pasteur Moïse même pas bien so tout ninga na sala kaka nini micro baladeur ata yo na oyebisaka yo ka kita na terrain tout na batu so francophonie tiket biso nini et la kisi nini et ramener nini au mona ka mingi zaka ke te to mona papa biso pati muya ya na madame ministre ba ki olobake ba ko bongisa pour faire beta yango kande eza en fait pour le mal les a côté batchaki pour na communiquer bat communication ezala qui vraiment bien mais événement et salami na bien mukonzi apesi babiloko nyonso événement ça mais communication un mot on a besoin quand bato français ba yekola ba yeba makambo population na biso petit peuple ba yeba et loro nini salami et apporter nini et longoli nini c'est ça le problème nga vraiment on a zana on lo ba yango ndeko Constant yo pose micro francophonie déjà dans ta tête francophonie c'est lié au tigani nani. Bon, na obakisara mukena oyo ndeko na biso Rosaire Otio bana mama Kapache. Francophonie vraiment o ezana no bénéfice na biso liboso eza ba infrastructure autotikali nango. Côté ala ngana ebe vraiment kala. Obi ba père na biso na ba mère ebele ba kota stade kala. Et puis ba père na biso musu ba banga vo même kotambo na bana bango na ba stade wana. Mais tout le monde a vraiment famille papa maman bana basangani baki stade ba iPhone 13 Pro Max ba 14 et côté stade pe bimi zo ni bandako on a côté sécurité tala et toi moi mi pe selfie salama allumer les flashs ma flash pené max et stade to mona ba bloko le kana ba kani wana stade mbamulili na mukila kala les gars ba bomika stade ba pelisi ba chombo za telo voilà tel so réalité stade voilà muta stade na bi réalité stade nezala mais na bi ke côté 20 mais côté ponga bien na côté za zone rouge makasi kuna triomphal côté à entrée à sauce na Willery côté wana zone rouge mais na monique batu baye bazoleka ti nazana victoire 10-0 heure dimanche jour à clôture 10-0 heure nazana victoire bana mike bazotambola téléphone ke zongi na bisayo ya muyibite ya mukolo téléphone ye mona téléphone na maboko vraiment coup de chapeau na chef de l'état Fachi Béton mukwa tombolo donc vraiment musale sami malamu et ya mabe autre déplorer car eza tomoni neti population publique et kabwanaki à deux parties
to lo belango to ko mawana oui to ko mawana bon na moi sto kabola muke bato ba na ouverture ba motene ba na fermeture ezaka bango ya solo ala ezaka bango bon vraiment coup de chapeau la mokonza mboka eloko esalami biso to kola to yoka bitumba ba ali foreman to monate mais to ye francophonie ça une époque na biso bana na biso vraiment batikali pina moi histoire moi bo evandi bona mitu mais délai ba éviter francophonie ngo la kisini délai ba yika ba hôtel bale miso ça y hôtel ne mwana nazo ki mambangu akoyi ba bandi ko yembela ayebi vraiment té c'est quoi la francophonie oui pas si quand ya mwana quand mama capable de vraiment communication ils allaient qui vraiment à l'auteur pour faire voir biso qu'est-ce qu'est la francophonie. OK, parce que ça ils ont la question de la culture générale. Oui d'accord. On a biso année prochaine on va classe A on a école ba tout na bango. To yamba ki francophonie, qu'est-ce qu'est la francophonie? Mais tu habites ba na biso ba leki na biso na ba classe boloba nini. On rigole quand on est dans les réseaux sociaux to comment. On rigole. Mais elle on a parlé qu'est-ce qu'est la francophonie? Ekomi matata. Ya monde peut ça passe. Oui maman Eva francophonie et aussi là tout le monde de combler le membre infrastructure ndeti il y a une infrastructure musu ndeti 20 mai et ça là 25 ans moins de pays la raté na 20 mai mais après 25 ans au moins que moins de pays na buto déjà pour na yo oh mais après 25 ans pays la raté banda je crois banda ba combat ba li foreman wana si le lo moins na 20 mai na buto et pour la raté mais imagine dans la toilette a fait ma côté raté mais ba voilà ce qu'on go ba na moins dans toilette à banda il y a public bon par rapport à je suis au boulevard 20 mai. Biso te boulevard 20 mai. La francophonie au monia. Non, moni boulevard je suis au boulevard 20 mai. Net ndo lobera 20 mai ça par exemple zone rouge mais 20 mai. Papa. On peut pas péter la gamme on dirait. Ici en haut quand il faut comme propre, moi na mo jaune. Ndeto mais ba chef na pas mo ya propre wana liposo. Boulani plastique et até. Maman. Masala musala. Mais ezala qui vraiment très propre. Oui, ezala qui propre. Il fallait qu'il koleka komona. Par rapport à l'image en Mboka, Libanda en Mboka, en francophonie. Mboka était kaminde. Bon, netinga ponanga. D'après on a monaki. Mboka était kami bien. Pour attendre les années ba mindele nde ba yaka pona ba match. Ba yiba ba on ba téléphone, ba tu ba matela ba on voit même na ba bis. Ba yibi bango ngana moni mindele na ponga bi, ba filmer baza à l'aise. Ba soldat ba telemi pembeni. Ba lobi ba aventure ça les matins ba match ezalaka. Ah ouais ko ça les maté. Donc ceux qui bango nde ba tona ba memi biso sango mabe wana ko za problème na bango. Mais vraiment biso moto yebi ke makambo ça les mi bien. Imagine ton ana ndeko mo esenga mais ba marqué ba tambola na martyr bo ndeni martyr akala bo ba marqué ba match ba tambola bon mais ba so ma kolongolo mais tout le monde est ba marqué ba tambola ba canadien ba tambola na bango ba mata donc ça qui peut ça pena c'est ça aussi le problème. Bon, c'est ça aussi les problèmes. Bon, écoute-tika na ngo père. Écoute-tika na ngo. On est mi-colonio. Deuxième sujet suivant. To bomisa na kwa pona bapaya. Te ezala tiki ba bomisa na pona bapaya pona ba pays wana oyaki wana ba mona ke Congo eza bien. Mais sécurité wana surtout ya ba stade. C'est micro. Omoni sécurité surtout ya ba stade wana ce que tikali bongo vraiment parce que moni stade eza place au batumsu ba yaka ko se divertir. Tokoza la tendance politique différent mais na stade biso to koma ba muto ala muka zate muto inyo saka zate biso nyonso to komi bato mutu moko mais si comme mutu museko zala azana ba problème abina ke na stade na se défouler ayesu na stade vo chombo kei porte-monnaie kei obaki c'est problème Nicolas problème donc azongi na ba problème na ndao azongi na manini ba problème on a plié la problème ba problème est belé donc azongi na ba problème na parler si ko sécurité au esami na francophonie ceux qui vraiment mokonza mboka fachi beto kanongo sope ba chikata le roi ça qui a secret panzani so bano sopa bango pe boye ezalaka teka ke po yo mokonzo oleka
Babi bango ba loba te bango ba s'arranger. Papa na ebisa yo ayebi lingala te oloba nini wa ba uti ba omoni eloko na se palango ba o ba uti Mbujimai wa uti Congo central wa uti Équateur papa Pandige alongoli ba wa congolais atindi bango kuna donc yela ye awa ye instruction ba pesera ba batela mutu na biloko na ye soka moni muyibi asali musala mais muyibi azate donc il y a ça on n'a pas battu la biso vraiment coup de chapeau na mokonzi mboka sécurité wana to lela etikala. Mais déjà par rapport à suivi, est-ce que bako pesa ngo mutu moko to fois soit société mobimba et comment gérer vraiment to ba administrateur moko to ba luki société moko les alara parce que ça ba sous-traitance pesali société moko gérer rappeler ce qui par la makamona to il faut mutu monde to mona ba stade administrateur za moko ou bien société pour si gérer ndé obi lokuta mabete ngai na kise na ba administrateur ya ba nini wana te ba stade martyr te ya ba 20 mètres na kise na ba ngote mais moi na beta tolo to ya ba stade pour nga na mutu domaine ya stade na makam nabi donc ngama na mu ya vita ayo mona fe ya nabi sayo bato ba na 13 na 13 ikolo na Moscou sika mbunde beta mabana ver o bota bayibi sikoyo imagine sikoyo biso to boka masupa te to vanda na bato wana sika moko sikoyo te tuna basala bongo po ani basala bongo na premièrement pour sécurité za malonga te bon ba côté ça ben des gens na stade mutu oyo azan vraiment na kabosh te ba côté na stade imagine que kuna likolo bitumbe banda obima omona bo lichette dimi mais je te dis ma on a bête la théorie te na bête lo makambo ngana vivre na stade ngana fana na 13 likolo isika mbunda vite be donc na stade place c'est moi mais bitumbe ba lichette bimi ce qu'on lichette là est comme une colo pour anine parce que sécurité est malongate c'est stade en bobokota ce qu'on stade en bobokota au cause na téléphone na yo boye au continent téléphone na yo mobima bo pamba chombo tikali ekepa bakona ozonga na sengo ozonga na pona ya ba suivi ya biloko wana na zongi na question na yo na wakize bato wana te mais vraiment d'après moi ce sont mes propos et puis ça n'engage que moi bato bazai comme administrateur ya ba stade wana ya mukili oyo toleka bazaki ba compétent batika na mukili oyo toleka pourquoi parce que 20 mains et comment inda ko ba fazer 20 mains ndako ba kuluna ndako ba fazer de même martyr ndako bakulu na ndako ba fazer ba pecho na oboto lo chombo na ponga bibu akoti na liduso wana terrasse wana aketi na kakata martyr mais je te dis sikoyo soki pona suivi na nous so batina nous sécurité ya malonga on a adressé directement na ministre ya sport papa na biso Kabulo mona Kabulo parce que azape na moi dire na makambo so batie sécurité ya malamu parce que mon est mutoyer na stade akutani exemple excusez-moi na terme akutani na nien yebisanga na makambo te bina domaine da nien elo mo la kwa libabi ya libabi sko aye akutani nango okoteni na mutu so ya akutani na eloko mouvement ya malonga akutani eloko ya malonga ya bien akoti stade na elengi abimi na elengi tala bato bazongela stade. Et puis discipline, est-ce que la discipline football T dans toutes les disciplines. Qui sont dans les cyclistes na biso. L'homme seul qui na ba TikTok auto c'est quand même ça sonne ya mboka. C'est ça. Les cyclistes na lo ba ki onga za ina na parler. Ba benga ka lobby. Toto s'entraîner na biso te yebisanga. Bino bo bengi mutu wana ka po benga e po na ga bino ba tsaki bino wana bengi pe petino. Mais oyo ki si mboka sonne. Drapeau mboka ndio ki sonne. Ouais ça. Drapeau mboka yo ki soni image na biso banda ekendaka bato ba drink ba ambianceur mais alors que il y a ba discipline auto soto tie sérieux nango makamba bien ça Cynthia quand on pense tu ba créer une société moko boye ezali nango une question que j'ai panzana OK monde ti boye to fanda ki totali bo oh mutasa charger ya makambo ezane papa yo yende muto coordonner francophonie ndeti papa na azane dans l'ombre mais Abimi a coordonné papa Isidore quoi voilà aïe tout le monde dit que l'excellence tout le monde dit ezaki te boye mamnyo soda li bon ezaka te ba elo nde to boya ke ba même tête même bilongi depuis aïe
même bilongi ye na biso ya musée même bilongi biso na China ram même bilongi te tolingi yango te en tout cas il faut vraiment ezalaka au sali c'est ça il faut même minete basala au sali comme na tamo yo moko conscience capacité comme ça le royaume akomo former maman na nemo boy abene malema ayebi kelema na olongo directement moi na ko brancher yango ya monti na église na ba to bo tanga ba kongo ba chef to tanga ça so ya longwe mwana ye wana oyena sebe ko pesi sebe ko kendo kendo yango bakati yango pena de to yango rebelle ba ko sabe concours moko boye ba zuba teba si ça na idée na ça idée non yango wana pena nde tolinga te tolingi je panzana après une année mutu so alongwe mutu so remplacer na ba université ezaka te ke mutu nda sala do so ya longwe awa monde zabo to komo oyeba na biso ke mutu ba longoli ete mokonza sali remaniement bo ba sali remaniement pardon sali réviser reprise na mutu boy bo talaka ce sont les mêmes personnes alongwa asala mabe awa alongwa kia asalaki awa musala ne sili donc on dirait ba salamaka po bazalaka na primature ba salamaka po bazalaka ba ministre ba député to boy na biso te eza na chance ya mutu audience ya mutu faut appeler mutu za mayele pe pas place wana mais to za na ba universitaire to za na ba to musu baza mur na politique o ba lingi ba sala o pe ba faut batikela bango pe ma musu ba sala yango problème to bi est suivez ça rapport à martyr te ngane tinga bona kokasuko na kokasuko rouler na à partir de 19h na kokasuti embouteillage ayo bien embouteillage lumière exacte mage mutu wa esanga vote na poto pesa ba place mususu okei au moins appelle ba route mususu lumière ti na ndimite ke za quoi lumière papa na biso André Kimbuta je me trompe pas. Balandela ba lumière, ba éclairage public. Et en attendant voilà. Na éviter ces années. Ba accident et salama. Il y a ko saranate. Neti francophonie. Bon, libanda wana parler du peuple, ne moi lumière ezali. Na éviter so batu susu oyo ba croix rouge baza ezaka poto lo barate bato ya ba blessure. Il y a ba mortalité ba bloko na nyoso na moni batu pena balinga ngote et puis toye batepo bibembe komaka e bimeke mais batu en tout cas ba scandale les ebele ceux qui ba pesi au poste ça la pena musala na yo pomba la sima to lobela mambo to loba pena ke yatikala oye pena asala musala suivi exact autant la jour mon sala reportage car na téléphone nanga non monopoliser parole te non pesa ne kopembe nya lobapé mais tala na boulevard pointi coin bo sala constant bani pena na kitambo magasin ti na gare centrale so biso moko ata ba chef bato ba coordonnera ba immeuble ngo to moni syndic ana galerie présidentielle a vu combien de temps pour bongisa olandela au mona pena syndic moko kitana se bo kombo la place bo sala volonté wana bat babimaka mboka mikonza biso babimaka bayaka toboyika oso lobeli kuna eke ezongi ndikati to ana droit ya kolobela pe papa mokonzi ke soki ezo marché te pour président Fatih Becho a djika mutafani na poto ayebi déjà ndege kendaka batunde ba aider soki mokonzi mboka tshebino place wana boye mot d'ordre ka na boulevard o ke bo bongisa ba immeuble nyonso eza tout francophonie yaki na boulevard te basuka kuna il fallait ya soki yaki tengo to mona na ba immeuble o ezali privé elinga ezala na peinture na repeindre ngo neti to mona ka o ezala pena kitoko za basali sika malgré que ba immeuble musu basala ba musu ba kota te evanda ka ba préférer ebeba mais bat ba kota te pour prix élevé mais tout le monde a pena que ba propriétaire ba immeuble yango mundele na poto za ba immeuble musu za pour l'état pour ebongaka kaka pour ça ba pesa mutu privé à cause ça na alingi donc espace musu faisait la cap pour l'état pour salité à modèle wana mukolo o biso nyoso bango mo bakonzi ba ovanda
balobi suivi ekoti ezali eloko moko bien surtout mpo na mboka na biso biso mpe baoyo toza na besoin bato bakomela ngai kapasi oloba bon mpo ya poto te mpo tambola te natambola me ngai nazala susi ya mboka mpo soki mpe ezali mpe kokende me tokanga bisaka me lokwa tozala susi ya mboka tobongisa mona baningwala wana tomona jour moko na jo bazocure bacaniveau ezalaki eloko moko bien namonaki awa le 1er août organisation esalamika bajeune baoke ebongisa cimetière eza babiloko fo un pierre ezalaka biso jeunesse ezaka te liboso ndako nobwaka matiti président foya to hôtel de ville foya te conscience ezaka te mpo bapaya baye babiloko wana nyonso fo tobetela yango site ndeko roser suivi ezelo moto banda olobela ngo banda kala na mboka en fait ezalaka nini mpo makambo emarché te ezalaka nini? Bon, je pense que Congo, la République démocratique du Congo, ezali mboka oyo eza na ba texte ya kitoko makasi. Quand je parle des textes, na ba loi. Oui, tozana ba loi ya kitoko makasi. Ba loi misusu oyo existera batu bayebi yango kutu existence nango te. Je prends un exemple, ba loi par exemple sur les transports, batu bayebi yango te. Ba loi sur la salubrité, ba nuisance sonore, ba nini wana nyonso et existera, ba sanction ezali mais inappliqué. Pourquoi? Parce que même bateau bazo gérer ba secteur wana, bazo ba même pas pourquoi Bazawana, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Secteur par exemple, il y a salubrité, il y a infrastructure, il y a gestionnaire, il y a stade et tout ça là, ils sont là mais il y a Bandakou par exemple, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils doivent faire. Ils sont là juste parce que Bazouye Baché wana Vanano wana, il fait ce qu'il veut. C'est le Rambongo. Ba mesure est belé ce qui va appliquer en ça peut apporter beaucoup de choses. Dans la francophonie n'engé et la kisibisoge ce qui toute volonté, beaucoup de choses vont changer. Dans peu de temps, basali biloro nyon surtout basali wana stade et ton ami et parce que tout le monde s'est impliqué. Et mutuna mutabimisi maeli nae. On a pris des gens qui méritent ma place wana mais et là né basali na francophonie ba appliquer en peu partout dans le secteur nyon surtout na Kinshasa. Et on verra que les choses vont aller. Ceux qui battent pendant bateau azo mérité place wana mutauti IBTP batté awa a veiller sur makamba banzela bado dan ba mabulu amike bache yo musala no sala kaka yango. Moi je suis allé à Pointe-Noire dans sali 2 mois à Pointe-Noire so autant mon Pointe-Noire na terre ya minene so moni sachet kende so moni ya ils ont rosé na mona ki sachet. Ah bon? Il y en a pas parce que na Pointe-Noire na ba chaque rue au monde agé bache bato a salubrité bazawana musa nezaki a lokotara ba déchet azan elo au monde basimba ombo a lokota ba déchet ezate que président de la République ne faut ya rocha batwana mais muto aza chargé ya makamwana qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les initiatives qu'il a au monde aneti ngabo na concevoir projet mon na on a bon projet oyo soki to tia ngo boye pour na gérer stade par exemple ba stade na biso babilo onyo sto batonywana projet na na ngo yango yo au monde surtout ça tout ça ba mon un projet petit soki projet ebimi to longwa bazu projet na babwa gango na fulu ali bango va continuer ça à désordre. Voilà, c'est ce que nous appelons maintenant à ce que Batouba soit conscience baye baké tozo sali la moka. To travailler pour l'amour du pays et non pour l'amour ya ba poche na biso ya banda kuna biso. Ndiko Roser le roi to linga to clore pe na sujet ya moya francophonie pour to ko taper ba sujet mususu mais to lo biasko déroulement na kati ba concert ebeta maki ndeti ndeko lo baki ba to musu ba francophonie ba utina na ngode mais gage ba pekisa ki fera beta non vertir ba tu fali bramboana to comme non ndenge ni to comme bon pour nani et pourtant ça fallait te vendre image moko ya bien. Bon, moi je pense que francophonie peut et sunga biso et tout mon appel culture na biso. Tu vois, ba polémique wana c'est vrai que dans le sens positif, ils a bien parce que tant bato ba faire et fali ba libana be ba ba ça rappelle ba tout monde ba compétition en eza bien mais c'est yo kona bien ndeki ndaki bongo nazolo ba sens positif nango. OK. Polémique wana eza kitoko. Mais koloba ke francophonie ba poni faire ba tiki fali ou bien tout ça ce sont des polémiques inutiles. Moi je pense que pour des raisons personnelles peut-être fallait à mon avis bon ngai naza peut-être ne logo bien pour na boyer na betate. Ngala mon avis bien pourquoi? Parce que
soki na allure makambo bando kende fallait abeta les mêmes jours que Ferrego là on allait vraiment assister à un drame Yamabé et je pense que décision na ya rolobaki na obeta c'était sage mais seulement quand la polémique on a permo boy on les gana TV azo finga ferré permo ba sala boy c'est ça il y a des gens bon je ne sais pas ça c'est toi qui l'as dit n'attendez comment mutute j'ai pas des gens qui ont créé des polémiques au moins la peine mutumo boy rose à la modèle pour na jeune ça voilà yo mututange ouais au moins la peine mutumo à modèle pour la jeunesse. Un papa qui peut éduquer toute une jeunesse, mais Azo les gars TV, Azo ça ba bilo membre qui ne cadre pas dans son na identité, na posture, na place où il a allé. Et c'est ça que nous déplorons en fait par rapport à et là on a oreille au Capache, est-ce que tu vois le ta musique comme ba bébé ça makam. Ba on comme bacha trouble. T'es dans l'intimité. L'intimité que ta musique ne babé bisara ma to tchaka bango pe ba fardo te po biso mo pe ba consommateur to lingande bongo visa ka ko yana boso ça la biso bien biso mo ba consommateur biso ba congolais to linga bongo to linga na place elo eza bongo yango wana po di to féliciter to non mona pe to kena pe na joto moni pe ke ba acrobat bazaki wana ba concours à danse ba bloquer belé bien les ki wana to tchongo kate tara ko to bi tennis de table zai wana to tchongo kate biso zaka ke na Gaulois na Wario ba caricature ke zongi ba yanga bo de au moins ka même public ezaki wana to pasteur Moïse Mbi azalaki quand même public mais d'autant maman biso ko comporter au habité toi ba ba sœur na ba frère pas Moïse a changé nabi pas Moïse a changé bilamba wana marka uzi mto beta pa marka uzi sa zu guitare voilà côté on a qui chrétienté na qui profane des acquittés na podium à francophonie mais na ba plateau na bisonde ezalara je pense que c'est que ce soit chrétienne que ce soit nini plateau pe ne faut batika ma polémique bébé ba on est besoin induire batu na ba erreur que faire o musomo pe faire na fali boye ba sona na ba honte ba finga na raté mais au moins bateau bazo leka na ba plateau yo ne bazo kotisa batu to tsholo ba ngwa ke batu musu ba francophonie ba yebi goûter francophonie mais bato musupe bana banda ko na ba guerre wana ya ba polémique dans ba plateau wana bazo potana bazo bomana maman na mona baloba te po azam Gaulois o azawario donc ce sont des choses comme ça entre temps il fallait bazu ba mike na bango ba potsa on approche ba ke na bango biso ko tozo bomana qui fanatique il faut en avoir le moins fair play ngara mona evuna ke na surtout na plateau ya Pakarangai Sango na jour Mola les kaki parce que Mola zaki vraiment un monopole na qui tige wana ya ko expliquer francophonie des années donc tanyo so bazwa ki wana penza na Sango na Mola il fallait expliquer biso pena que francophonie des années babilo nini za wana po Mola ba ki de la sala za cour nini o Mola ça attends histoire moralité voilà. Donc il fallait payer net nga etikenga na moni eza pas intéressant eza ki fona sala tala na tanga ngope to luka ngope so eza nini eza enseigner nini et tout mais tu comprenais na bisoté tu comprenais tu beka ka yo répondre là mususu faire rigola mais entre temps batamaye le ana mi balé fallait ba zopna tana bango ya zopna émission 1 heure du temps mais bango mo pe ba yebi question ba 1 heure du temps na ko expliquer ba bien faire mokonza mboka na ya francophonie na nde bat ba yeba tabata amati. Moi ce qu'on est Congo comment ça peut être elo mo lo ba fanatique bango mo pe balinga bongo te balinga e bon fanatique na ebisa kibino fanatique pas failo ye wana ka IDPS ya IDPS ye waka ni bango elo ka bona exact ka moi ba wario bango mo ba comme ba Gaulois so tali écriture ya ba wario o comprendre ka ba caricature o ka ni ba wario pe bando style ni bango mo ba comme so ba Gaulois ngam na zo bisoti ndeko Constant Wenge c'est Constant mona Wenge bon déroulement tout le monde va concert betami faire beti fermeture abeti parler du peuple puis yobetana abeti stade de martyr et puis yobetana parler du peuple engouement on a bato o bazaki belé wana bon coup de chapeau na culture congolaise culture congolaise vraiment coup de chapeau nango parce que bato batalaki libanda
guerre biso za na ba moni en côté mais ba moni vraiment culture na biso eza pe moi likolo pas si mingi vraiment ezali pas si mingi eza et pas na biso ba fan moni biso ba fan ne vraiment to tweets about mitu quand ndende kuna biso roser oti oloba au moni concurrence loyale les aranango vraiment normal. On comprend. Parce que ceux qui déazate, un ça les forte. Il faut déazala pour un peu à ça la moins fort mobile. Attends avant chic et autant le premier azala qui le deuxième, le troisième. Au monde vraiment na chic, bon on a ba guerre na RNTO vraiment yo beta mutu, yo pe kuna beta mutu. De peur que lié à l'ékangate. Donc il faut garder ka cap nanga. On comprend. Coup de chapeau on a fallu poupa, coup de chapeau on a fait rigola. Baza ba descendre ba vena biso ba o ba bana makambo ba ve lutumba ba ve luambo ba jibe ba wera bango ba descendant na bango. Mais ba guerre o ekomi na kilelo ya ba gaulois na ba warrior et l'équivalent même ba concurrence o ba vena biso ba sala. Ya wingi vous assure. Trop sûr même. Non lo ba bongo pourquoi? Parce que ngai nazaki présent na concert oyo fait rabeta le 24 juin. Mais peut-être fallait avant dinae on est bon kimia. Avant dinae pena. Faire répé avant dinae on est bon on est kimia. Azo da cacher ne kalatia na poche. Mais biso na ba discussion mo inutile. Moninga na kota stade vita imana to ça to soit na terrain to zo yemba koto vita yembi kuna imana yembi to bimara stade ka boy discussion nzela api esili au moins était muto bunda wacha muninga mbeli wa sala boy izalati mais ba concurrence comme la mission na musique o minutes oyo ya ba golo na ba warrior vraiment on en a marre. Donc et puis comme mabé et comme mabé na ba veo ba likolo ba ki pe ko ya ko orienter ba leki o ba tengama bo so ba leki ba bateti papa mais na ba veo ba continuer ta poto en donc biso tout comme na biso le foufou de même badi to sangani na kati. Mais alors bino ba veo ba ki o produire biso ba conseil o pe que biso de là nous sommes dans ça comme na ignorance mais yo attaque mkolo attaque mbiaka yo comment guider non moni koto eza boité koto eza boy mais yo pe mukolo oye o continue na kati buzoba to sungi na biso culture te. Maman Eva francophonie si libre concert ebetami dernier jour bon net dernier jour nazaki na stade te. Mais d'après ce que moi net on a yoki batu ba lobby voir même batu balandi faire rigolo tina ndaku na eba kende ko zoye po aya ko beta mais na ebité soka yaki aya ko beta obi esuka kindeni na ebité mais loko ngana ko loba na ko conseiller na bande ko na ba congolais bati ka ba débat inutile wana au moment où yo zo kufanzale pa na ozo sa débat na muninga na boko comme même na niveau boboma na bo fingana batu wana na banda kuna bango qu'est-ce qui vous rassure que bango pe ba mal à l'aise ndenge bino bo mal à l'aise baza à l'aise botala ba vie na bango na ba réseaux sociaux baza très à l'aise donc na ko conseiller bino kaka bande ko na ba congolais bo vanda kimia olingi musique yo ka on a kimia yo po lingi okuna yo ka on a kimia garder calme na na coin na yo vous on a besoin à travers le monde entier na capage télévision toujours sur la pena toujours le bela basige au bande ko muso pe ba se poser les questions zo parole le plateau qui na biso cochité pardon au moins nde toza ba jeune boy na moni pena la plupart bateau ba qui vraiment la francophonie et ça qui plus biso pena ba jeune ce qui pena de l'autre lobby des arakelem sous crédit mati dollar et mati ministre annoncé ça la bienté muto annoncé la bien tout comme pena ça la pena bon que to kepena to kamata to bité président Fachi Béton biso to lingi mutu tel au moins des marche à tout tel jeunesse pena et se prendre en charge et ben nous allons au moins bien donc protéger le pouvoir là oui et ben nous allons au moins bien papa les muso azane place mo boyo kan était divagation zo kota nango ba boye ke nembilinga mais surtout lobi ke lelo vraiment total pena ke scolarité ba maman ba télé mi pena ke ba minerva to ba blo mususu boye lelo peto moni ke la mususu ba frais académique là monsieur comme na niveau mo boye biso mo to ko kitara pena to sangani pena e belende no mona na pona
fere na farine nde toza wana biso nyonso tokomi lisanga toke totelemeli biso te mapa fo kita Thomson fo kita koto biloko boye fo kita tosala yango il faut tosala bongo bien ole totikaka charge omoni papa Mobutu na kala azala ndeni aoyoka na ye bato basalaka na ye mais azalaki plus na meeting eloko esala mpena ke pape Mobutu nga natala badocumentaire ya papa Mobutu eloko mpena ke esalaka mpena ke aumela mpe ezalaka mpe kaka te oki bonganga nde tolobaka dictature te communication ando ozala toujours omona ke awa Mobutu akoloba tomona yango namona mpe mamango esila ezalaka mpe mpena ke elombe sese toko bamama balati mabilamba Mobutu oui te ezalaka bien olie azalaka ministre abriske bango abriske bato oui bolingi nini kasi eza eloko mongo eza baide moi je pense plutôt que moi je pense plutôt que dans un pays démocratique, c'est vrai que tu réclamer le moment où mais on a des députés qui sont censés faire ces histoires-là. C'est à eux de faire écouter nos voix. Baya Kaver Bisso, non, écoutez, s'il vous plaît. Baya Yorana nous pardon. Baya vers Bisso, député on a Baya vers Bisso, Bayo. Mais c'est ce que nous demandons. Baya Kaver et puis Bisso peuple on to pour Narabato. Baza, voilà, mais parce que au moment où il y aura toujours des infiltrés qui viendront casser, détruire, tu vois, donc on a des sensibilisés, pointer du doigt, député, pour transmettre ma dernièrement, un chef de l'État Azaki face à la jeunesse. Dernièrement, Azaki face à la jeunesse. Est-ce que you as su le chef de l'État sur la jeunesse? Ma père, moi j'étais. Pardon, Rosaire. Matisse biso frère académique. Tobito ça la marche. Toyokani pe tobimi pe to bani pe robima bwe. Bato bambanzalemba banini ba koti désordre ba mila ba koti comme ba étudiant ba to moni biloko ya on tout ça. Vous choisissez bosali memo boké ko déposer on pas chef de l'état ba oyamba bino ole ko na bazila ko boye guidé papa. Pour la nuit, va francophonie, Bobby, qui est acquis des ordres, mais les camoussons, comme un mamboka, comme un homme, infiltré, Maroya. On est acquis des ordres parce qu'on a imposé aux gens la discipline. Imposé. Le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Et le président aussi, Mokonzamboka, soit tant, il y a la peine à la population. Très important. Mobutu, banda ko sala oyo ka ke devant le peuple parce que babiloko tous les canaux intermédiaires à travers ba député et ko komater papa non sala papa Etienne oui wa mulomba aza ko sala ngo puta beti boy papa Etienne pas beti boy oui c'est pour cela ba te bele ba pesa père à lito ils sont ville morte exécuté il faut la de la idéologie papa ayebi besoin ya peuple parce que a outi na kati. Il a été là à vivre un épisode vrai qui nous a émis s'il vous plaît. Mais seulement Baturo et Azopé ça bango confiance. Il y a un discours vigilant, il y a une nomination à nommer. Au moins la réalité nous soupé les gars na seulement au côté Kabadiading Kuna président Mboka bien moté. Mais son papa le bika. Mais son papa le bika les lois des aboyés na solo na bana Kasavu. Peut-être l'on soit là-bas na Tchangou. Peut-être même sur le terrain, il y a Nini, il y a Sainte-Thérèse, il y a Solina Bango, il y a qui demande le peuple à Tchangou. Dans ce là-bas na Funa. Makambouane belé wana eza makamboka.
Moi makambo belé wana ya makambo ya famille ya chef de l'état te ya makambo ya mboka donc biso tant que toi ba peuple biso ne toi bibolé na ye biso. Talaka sentiment ça là. Talaka sentiment o ça là avec eux. Oui, talaka sentiment o ça là que Fati Béton leka. Tant de toté les so to evi ke aoya ba o chele podium sécurité à Lyon. Toye wana toyoka boyete nye toloyi viva non sona bien chef de l'état a organisé la prière na stade de Martyr bayate soit lobi que non sola na population na stade de Martyr jour tel papa yo kasi toyate constant pour sola la population ils ont m'abêté mais est-ce que si les gens viennent par exemple 20 000 personnes ils vont tous parler c'est ça les problèmes chef de groupe parce que on doit tokoki kokutana au lieu tokende to sali memo toke totiki yango jo asala biso tozwa nini tosala créer moi une structure aza trop juridique akokende mpe mpo monima mosusu nde eza boye tokokende mpe boye mekomi politique ya po politique mpe ezala na mabele bokokende na bamemo na bino mais ekoma fo balanda elona assemblée nationale wana siko politique ejoue eleka na bureau tokokende biso na ochite tozokende bena na ochite namoni ke émission eleki elengi makasi moyen kuti okaka na chambre chef de l'état oui sa page télévision comme déjà. C'est ça. On a juste proposé. Donc c'est à prendre ou à laisser. Merci. Mais prochainement, dans Lingato, ça a la même ambiance, tous a la même idée, surtout constat. Oh bon, maman, ma belle. Et va toquer un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui, et puis quelques dédicaces. Donc. Matin micro. Bon, vraiment, na sepeli na makamtolo beli lelo, na ebite soki ko toucher ba mitema ba kontina biso bisika bazali. Bon, t'as l'envie pour quelques dédicaces na ça va tomber tête. Non. Aux hommes t'en fait un peu d'aider. Il y a ma relation. A boma relation. Té, na sens on a té, mais non on a té na banana na suka na nani. OK, merci. Constant mot de la fin puis quelques. Ah, tu n'as qui yongolo. Na yongolo, oya tikala tikali. Et que na bon vraiment merci beaucoup. Émission ambiance vraiment Zala qui vraiment à l'auteur. Émission vraiment ambiance Zala qui à l'auteur. Vraiment, je dis un grand merci. Vraiment na Maman Capage Télévision. Ndenge au Tinder avec biso invitation et puis Toya qui est se présenter vraiment un grand merci. Et puis merci beaucoup na famille artistique nangai mon président bienvenue to Kebana Kanzadi Caleb. Vraiment merci via Kendagi Chine aye vraiment aye na biloko ebele bamatos eye azana kin. Na jouer na saison 1 na saison 2 pe na jouer. Bon la saison 1 nazalaki oncle ya Fiona Ndoki oyo azonga na mokili biso toaki bala ete oncle wala te moniere à noir bon mon asi oyo je vais bien félicitations vraiment merci beaucoup oh madame Tabolili tingala mukishi ozap na mukishi ngama na mukishi donc lima sama nengai depuis ba utina deuxième month ko bozongi na tozongi na biso ngam na zongi mbongo wana donc saison 2 za de gana biso yo matosi yeye ba matosi vraiment ba dédicace na ngai na bandeko tout ya ba diaspora les vieux chimanga na kati à Paris vraiment les vieux double dika nana Kasavubu Ekwete toujours na maboko mon petit Christian Matata Djika Sika vraiment ma petite sœur ba star au boya vraiment na mon pépé Maria Koulebita Marceline Ochudi vraiment grande famille ba si la té so katingate ba si la té so katingate ba ça debo ça fait signe ça micro pour les juniors Kumbozo Aigle Royal le Mon Cordon mon Déa Nickel la Rock famille artistique Mobimba ya bino ya mwana na bosa ni siki monjiba so na voya te mabeza bon yo za makambo famille na ngai famille bafiala bana to ba soda bosa ne mutu mo pesi 4 personnes mbote famille ngala mona bambila so na pesi ba mbote te na ko kitaba kanyinga bana to aka lufungula ya bino ya mwana certain to zui pena na covo un mot de la fin puis quelques dédicaces non merci en tout cas na ba onyo so la ndibiso merci na papa na biso ministre na biso Patrick Muyaya na pesi mbote na vena nga mola na bika otala po bablo bon batala ngo makasi
sike mal napesi mbote na sango mokonzi napesi mbote na bato nyonso baolanda biso Israël Motombwa de sango napesi mbote na ba internaute nyonso nayebi ke tozalaki focus na francophonie botali biso ata mokete ezaka obwaki elema boye 2 vies obwaki boye 3 vies tozongela mpena bolingo na biso akala kotalanaka esala biso vraiment bien parce que YouTube esengaka bongo obwaki boye ya 1h 2000 esala biso bien et merci na bao nyonso bayeli biso na plateau oyo vous avez vraiment le bienvenu prochainement ba sujet instructif boye esala vraiment bien merci nzamba pambola bino puis modérateur na biso prédicateur na biso na sur prochainement ezala kitoko merci na Joe Mystique anti-sujet en tout cas nzambe apambola pe Joe Mystique na assure que ezala sou bien ba sujet ya somo papa les coquilles Cocorico Nzamba francophonie Joe Mystique yazaki na ba saison tout ya francophonie yazalaki dikona kwaza pe mutayi DPS. Oh, force du progrès. Force du progrès. Tu peux faut balia pena bon ya Fachi Béton. Joe Mystique. Ouais. Rosaire, ton dernier mot et puis quelques dédicaces. En tout cas, merci beaucoup Nayo, Nengo ya Mebiso, merci na Maman Kapache et puis merci na mon frère Seki Monjiba. Ah bon? Ah, Babenga Tanga, Bobenga ngako honorable. Merci beaucoup. Donc je napesi mbote na master na Seki et puis na sœur na ngai azana Canada na bosani komone oh tena on s'est rappelé na pesi parti montema mbote place ozali na pesi sœur na ngai bébé okoni mbote place azana Canada et puis bandeko nyonso to balinga ngai na pesi bino mbote merci Rosaire merci na bandeko nyonso ti bazana na difficulté faut ra kombo ekime merci na bandeko nyonso ndenge bozalaki lelo na sepeli ba très bon sujet et puis ba réponse na bino pena ezalaki bien et puis bo développer pena sujet merci na patron na DG Cynthia Kapache merci na Joe Mystique c'était un réel plaisir Obed Yani votre présentateur intelligent merci na son éminence maître Kazi le péché mignon merci na président Jojo Mboyo la force du progrès na Pesio Bambo Tebele Omar Play Lix Amboka Jolie Lunga la PC Bambo Tebele maître Chico Lubanda depuis Canada on se revoit à la prochaine et puis ciao Capage TV. Capage TV.